Bonjour, bonjour, bonsoir, réseau de Pondre, na ROG Libakwa Kolanda Bisso, partout dans le monde, na cadre émission Kindoki Politique. Bon début de semaine à Mabota Nabino, partout dans le monde, les loéza mokolo ya yambo ya semaine oyo. Et puis dernière semaine, il y a mois d'avril, tous en avait province à Kinshasa, wapi bisika, tous Libaku, ya Kotali Sabino, Kindoki Politique, ya mokolo, ya lelo. En tout cas, na cadre émission na biso ya lelo, to ambe bino bongo, monsieur Robert Nkumu, azali moko ya bayi lingomba politique IDPS, Tshisekedi na elongo to la ba question d'actualité nyonso o ezo tourna autour ya parti politique na ye mingi o ezo lobama autour ya mboka Congo mona mboka Robert Nkumu bote na yo. Ah mbote mama journaliste. Bonne santé. Moi malamu malgré obenga kangai te na ya kawa uzalite mais lelo osali effort uzala présent. Vraiment. Yango na CP. Vraiment to zana senga koza oli susu liboso na koyambuna na mituna na biso moko na lelo papa Robert Nkumu boni lingomba IDPS. Oui, lingomba IDPS ezali malgré moi mikakata ezali compte tenu na ba approche négative où les uns et les autres croyaient que la voie juridique, après le départ à Kaboun, ça ce n'est pas un grand problème, puisque Batou Bakenda est belé, depuis c'est Tikala, on a Isaïa, les Kaboun, tout le monde était, mais des difficultés Zalaki, mandat spécial, na directoire. Ok. Qui doivent prendre le dessus sur l'autre. Bakeiti, mandat spécial, président Ngo, Alongwe, Kabundu, Sika, Batonios Bakera, directoire. Directoire est en application article 26. 26, et lobby, n'attend ou à vacances. Ce qu'on te constate, président Yasseb, président CDP, secrétaire général, bakosala transition bakama parti pendant 30 jours. Depuis basala elle est qui 30 jours de commune à 90 jours. C'est que nabango bakwe. Oh, bon dossier peut à congrès peut-être qui ont sous-souté. Donc puisqu'ils n'ont pas pu profiter de cette occasion pour que ba organiser congrès. OK. Yango sikoyo moni na mukili vérité bako sakate vérité tika bosembo bosolo c'est que actuellement na okamba IDPS bon ezali kaka ba de manière de fait dengue sur le plan pratique de manière de fait sur le plan des droits il y a personne qui engage l'IDPS aujourd'hui. Même pas le siège qui a été non élu. Non. Il n'était pas élu. C'était CNDP et Kopondam Mototé. C'est Diko Kalain, sur le plan de fait, le secrétaire général Kabouya a au Kamba parti sur le plan de fait, mais pas sur le plan juridique. Mais il engage le parti. Il engage de fait, oui. Moto, il faut, le monde a horaire du vide. Bon, l'ingoma monene le quoi il est pesté qui causala. Bato basangana sans bato ezala dirigeant même de fait. Yango y azali ko kamba parti sur le plan de fait. Mais sur le plan juridique non. Non. Parce que article 26 il y a statut et lobby triumvirat bakosala 30 jours. Depuis ba installer bango ba sali 90 jours. C'est que bango na bango nyonso baza kadik. Mais tout le monde a ça la réforme, tout le monde a préparé la bataille pour que oui pour ça la réforme nini puisque aucun tête c'est lui autorise à ça la réforme et qui va publier ces réformes. La réforme que vous allez publier na président
il faut organiser le congrès. Si les choses sont mises à plat, il y a un vide juridique, il faut que nous soyons des presse, ndenge si kanazo beta 7 et puis nazo benda chef de l'État lingomba liza okende kokufa. Oh. Ils ont kokufa comment ça? À 18 mois des élections, président de la République. Soko otali IDPS kakaboye et kozala soni yo mwana Tshisekedi président de la République, IDPS commission président, pays IDPS parti à papa na yo kufa tango yo zana bokonzi. Et kozala soni pe bato soko bato yo bazako luka kotia yo bakambo ya lokuta balingi kotia yo conséquence et IDPS kufaki tango mwana Tshisekedi azalaki na bokonzi. Yo moto olobaki conclave ba crise otomona na IDPS na oyo ekesani oyo eza crise ya muke tuzalaki crise ya 93 crise ya bakor de badolité à 87 crise ya musée na 97 et crise oyo elekaki munene tango Etienne Tshisekedi akufi. Tango papa Etienne akufi, personne ne croyait pas que IDPS eko bika pour ekomisayo na bokonzi. Okomi na bokonzi, sikoyo IDPS ezali à plat. Parce que na utisika bana baza kotambola contre Kabuya. Baza manipuler pour que Kabuya alonge. C'est vrai, il gère le parti par de fait. Il n'est pas statutairement un organe attitré de gérer le parti. Yo monko sika, motolobai conclave, tuza ko benda yo, conscience na yo, obenga conclave. Bana IDPS, banso, basi, mibali, bakolo, bapaka, na ba oyo bakenda, tovanda, na kati ya mesa, pour que tout définir bonne voie pour que tout kende na nzela ya mala. Apparemment pe na kati na bino mo boyo kaneza penza pena mingi te tant ozo ba IDPS oke na okufa. On faire allusion à quoi et puis na obomango. Mais na lobby soko secrétaire général président lobby na bango basala directoire. Basali directoire eza na vie 30 jours. Na 30 jours, va organiser le congrès. Si tu as 90 jours, bon, et là, comment vous êtes? Na bango directoire était quali vide. Puisque le mandat na bango est à 30 jours. Mais alors, maintenant, et là, on est étiqual. Kabouyaye moko, azako gérer le parti, malgré lui. Puisque aza na konzo, aza mwana muke aza ko bunda pour qu'il atele misama kame akoki ko kokate puisque aza na texte mon côté ezali ko tinda ye a poser acte du naza ko benda une fois de plus conscience ya président de la République à s'investir pour parti eza okede kokufa. Très bien. Papa Robert Nkumu, Tolobela, au Italie et Kolo Congo, le chef de l'État a entamé qui va négociation na sommet ministre sommet à Kendaki na Nairobi et ça qui prévu que ayamba ba représenter ba troupe armée au ba evra nambo cannabis na est pas so na bango mais vu makambo salamaki technique et simbagité ba yakité kasiatiki ba o ba solo na bango na ngambo opposition ba lobi que ezali faiblesse bino na ngamba pouvoir comment est-ce que bomoni démarche ya chef de l'État ngamba ngo opposition ni na lebi ngamba ngo opposition te opposition notamment bande quoi décider Martin Fayou la tuta qui na compte na ye koloba que eza ko teka mboka et lobby eleki de kolisanga bonganga alobaki yango pe que eza démarche moko ya malamu te eza ko teka mboka pourquoi zondima ko yamba ba rebelle alors que boy ko sala dialogue na mboka na biso na ba partie prenante baba omoni bato tangi wana lisanga bonganga c'était un turfuraire
lisanga bonganga leki na ngai sayo aza moto pamba bon lokola moto aza micro ezali moto aloba biloba loba aza bato bazali na bonsomi te nakanisaki olobi FCC non likambo oyo ya este il y a que deux solutions sur la table ou soit on gagne la guerre. Comment gagner la guerre? Dans une guerre atypique. Non. Président de la République, Soko Azo attire état de siège. État de siège et Zoui Mbano et déloger tous les groupes armés na Basio Bavandaki. Plus de 300 villages. Oyo bango bazalaki batibolaga or, diamant, coltan, batekelaka Kagame. Et Sili. Et aussi la tango bazo kima bazo boma bato. Tango bazo kima bazo boma bato. Bato bango bazo boma bandeko na bango. Batata mwasi na bango, maman leki na bango, bandeko na bango, babo boma bango. Yo moko oyoka kilobi Thomas Lubanga. Asa moto etuli. Banani bakangaki yo na otage. Bana ituli no. Bato batomboki. Président Kuti likambolina na mesa na ye. Kabila silisa yango te. Puisque Kabila zalaki na ku. Azalaki na ku. Soka azalaki na ku te. Po nini banda 97 ba groupe armé ba vanda la wana ba bota bana ba tikala kaka na bazamba wana. Balongolaka bango te. Soit ye Kabila zalaki na kute po nini concession ya Masisi ya Somenki ba tribia un général ya RCD atimolaka kolta na Masisi atekela Karwanda sika bakangi ngoi batindi ya aza ndolo mais en fait président, il faut abenga bango. Bozalaki kobundisa Kabila, puisque bozalaki Kabila, moto aza kobuma mboka. Évidemment, il est vrai que il était dans le coup. Ngai na ye mwana mboka. Il faut soit bango. Bino bolingi nini? Alors que état de siège ezali. Oui si. État de siège ezali nga. Bazwaka gagné mbala. Tango na Ukraine. D'un côté, Poutine a négocié na Zelensky. De l'autre côté, Mando qui est bête. C'est pas exclu. La stratégie à guerre, ce n'est pas exclu. Alors maintenant, président, il faut tout na bango. Bamaï maï. Besoin qui mandoki pour ya soutenir Mboka. Ngai mwana Mboka na ye. Ngai Félix Tshisekedi Tshilombo. Daye. Po tu bati la mboka na pesi motu na ngai bakata po kimia izonga bo bino bozo bunda pona nini. C'est ça la question. Il faut ayo kabango biso tozo bunda po bon biso totikali boye misale ezali te tozo di ate boye na boye bo pesa biso pe na ba territoire bozali ko gérer bo pesa biso mbongo bino bozwaki boteka ba diamant boteka ba coltan. Après cet échange, Oyoki Bango, Abotika Kabando. Tebongi Sambo Cannabis. Bon, Batouya, Oyo Nendegi Nazoyok, RCD, M23, et ça RCDT. Bon, Soko Balobi, Makenga, Nabatona Bazali Rwandais,
et bon bango na lubelwa bazalaki moko na eloko moko baloba na rubangabo na lubelwa balungu baloba lubelwa lomba papesa lubelwa mboka mususu ekolo mususu Nyarugabo azana na Sénat tout na parlement non il dépêche botavuta ki Nyarugabo Nyarugabo azatuti Makenga azatuti ba Delphin ba kufiawa batuti na armée na biso batuti baza combien il faut tout ça là na bo somi to e balikaboni to sala. Alors, marche ya malamu eko aboutir na kimia ndenge tozo kendele. Kimia bazwaka yango ndenge ibale na boyokani to au vaincre et tout au longi etumba au imposer etumba o ya durable eza na boyokani soko Ukraine na Russie Poutine na Zelensky bayokanaki na ndegi ya malamu destruction ilike salama na Ukraine pour trouver une solution harmonieuse il faut une entente dialogue pour limiter les dégâts et tout va gagner deux manières ou bien au bundi au convaincre moto au konzier il peut comité kate ata soko konzi moto biso ngala moi je suis forestier et pas na biso soko lokola ngala zali na bana mibali obomi ngai ti suka bwana ngai ako venger ngai lokola ngala zali awa na kisasa soko na kena mboka na kutu moto abomaka tata na ngai na kosala tout na venger ça c'est le principe au moni kaka bo kalisi bo likabesila et sila te po bato bakufa mais soko ba boyokani bozwaki solution na boyokani itumba koza esute. Mais chef de l'État congolais a le bango clairement qu'il y a des voisins pendant que RDC zonio comme bango bazo sepela et puis en plus non seulement qu'on sepela mais même sous baza complice tant azo le babongo a faire allusion à ba voisin mais en même temps zo fana na bango pas so na bango. N'est-ce pas vouloir une chose et son contraire? Non. Na di bino ba journaliste kaka bino. Oh non, Félix Abengi Kagame son frère. Mais nous sommes obligés, nous sommes condamnés à Koyokana. Nous sommes en Rwanda, na Burundi, na Congo. Alors, je me souviens, on a vu dans l'hôtel, 64. Marianne Gouabé, na Mobutu, Bazalaki na moi, quoi ça? Tango Bazalimbaki, Congo mon cœur, Zali Congo monene. Tango Marianne Gouabaki, Kouadere, PTC na Union soviétique, na URSS. C'était un grand problème. Pour le voilà bloc, il y a pas progressiste. Il y a autant. Alors, c'est ça. Mais kokoye bisa moto likambo. Tango bakomina na sommet. Tshisekedi c'était les tribunes. Na lo babo sembo na makambo ezoleka pour répondre Kagame à l'obagi nini il faut na ya kota na bituba non pour répondre il n'y a répondu à lui non ce n'est pas bien que ça la boye biso tozali un grand pays soko tozui esprit na bino il y a conquérant ba to ba ko zabi somab très bien ezali te président à chef de l'État il sait ce qu'il fait. Au moins il n'a rien à biso. Abandi qu'on nettoyer moi mouké, mais ils aussi la terre. Le mal est profond. Ah oui, il est en train kobunda malembe kosukola. Au moins il moto soko ozana cicatrice. Oki kolongola ngomba la bokote. Il faut savoir lycée mafuta ti
bino moloko bino basi soko lingo oya motane okupakela sabuni na yo mo ambi na yo maleme ukomi nzote komi ngebu mais soko ozwi ka savoir pakeli ezokisi yo bapota obebi non. C'est pour cela qu'il faut aller doucement pour te résoudre un problème. Il y a qu'à faire notre armée depuis phase qui de fait dans Maréchal, dans Afdel, on n'avait plus le pays. Des fois l'entrée l'Afdel là-haut. Bakena mon gagné m'a tous les documents. Bakena dans la Rwanda. Bazui na sécurité na biso bakena tous les documents. On n'a pas d'archives stratégiques et qu'il y a dans Rwanda. C'est pour cela que le musée a motomabé. Du fait de code ça va Rwanda awa. Bazui biso le gars bilema la bango. Donc ce n'est pas faiblesse ou il joue de son contraire, non. Il joue le DG diplomatique et sur le terrain, il y a état de siège. Et dans ces schémas, c'est lui qui peut favoriser. Sikoyo, Bayo Kanenini, Baifdele, Balia, Bazo Makun. Bon, Badia Fo Bazalio, Bazo na Uganda. Barebele ya Burundi Bazalia, Bazo Ngakuna. Mais alors, batuna batuba récupérer batuna bango. Bon qu'il est connu qu'on a kuna. Ah ouais. C'est une résolution prise kuna na Nairobi. On attend chaque RDC Basilisi Makenga lokola ye alingi biso zongi yo o choisir ce qu'on vous a exilé ou bien au côté de la Rwanda ou bien au côté de Mboka. Ce qu'on vous a congolais. Aïe. Toko ba na émission na biso télévision za la mingonga likambo ya loi électorale to rappeler que tongo alelo déjà examen à loi proposition de loi électorale eza de continuer kozala examiner kuna na Assemblée nationale plénière ezo salemande tozolo babwe kasi bandeko ya lingomba ya bangambo ya opposition baboyi ko participer sous FCC notamment tomona ki décidé et manifester qui samedi le vendredi dernier ko boya likambo ya loi électorale et puis tout mon équipe ndenge makamyo se salema ki moi accrochage entre les deux parties la police pe bandeko ya décidé bino pourquoi l'union sacrée bazo akizé kozala ko boya ko kende ko sala consensus te pe ko yokana na bandeko lingomba mosusu opposition t'es opposé exact. Il y a pas une opposition, cette opposition pantouflard. C'est fait la honte. Résistance. C'est pas une résistance. Il n'a aucun plan. C'est yo monaki tango yo zala qui n'a parlé du peuple. Au monaki ba tu vas manifester. Moi j'étais présent. Tu zala qui na matanga na cinquantenaire ba liga ba ye ba déposer ngana porter ba maman ya Mboso ba débarquer na 4 bis Transco. Ba uti Kaluka, ba uti Changu, ba débarquer wana 3 bis. Ça je dis la vérité. Ba comme il ba kele na mausolée donc eloko ya Bayakana avenue triomphale bazonga ka parler du peuple basala ka mouvement na bango bato ya SID bazalaki na ngambu na bango baye na bagourdin mabanga banzete babeti ba mama wana j'étais présent ils n'avaient pas manifesté. Ce que j'ai dit c'est une réalité devant moi. Alors qu'ils ont annoncé un site. Non. Que même le jour. Mais ils n'étaient pas là. Ma maman, Mboso a débarqué avec
bisi transco bamama baye bazobina bango tango bamoni bango bazobina nde baye kwataki bango. C'est ça la vérité. Ba image bazola, ce sont des images mixées yakal. Parce qu'il n'a jamais eu tout mawana. J'étais présent. J'étais présent. Nazalaki liboso ya palais du peuple. Ndenge bazo peta ba maman wana ti ba l'équipe bovon kotika bango. Ce ne sera qu'après ba oyo ba komi koya ebele bato bakimi basoda ba RT bango. Ces images, ça quoi ba image wana eza solo, je ne crois pas. Parce que le mouvement manque ça la guide. Mais la police est là qui confond la banquette pour n'oyer banane. Mais pas pour la banquette. Pas pour la banquette, mais ngai dans lobby à solo. Ils ont tabassé ma maman à partir en bourse. Ngai tant on a continué à lobby heureusement que les parlementaires debout na ba fort du progrès ba yaki te. Soko ba yaki mais il serait corrigé. Ce qu'on va parlementaire de Bouna va faire du progrès bazalaki, il serait corrigé. Mais heureusement que bango ba yaki engagé te, mbosa yena ba maman ba betami mabe. C'est mboso qui n'a parti dans qui devrait se plaindre. Pour ba beti ba mona yé. Et c'est des solo bena deux personnes qui balle. Est-ce que malaki si motanga on beto hôpital yaza? J'ai vu Motango à 8 balles. Bon, hôpital Yazaot. Hôpital Onini. Centre Nini Babaza ko interdit. Nous voilà. Nous sommes les allocuta. Bala qui ça y est hôpital Yazali. C'est ça la vérité. Pour ceux qui sont comme 8 balles. Il va soigner. Tout le monde. Mais parlons le fond. Le fond Oyo. Il croyait prendre les cibles de la bango église catholique, Dani. Mais la manière où on a présenté la revendication nyonso qui peuvent mettre pouvoir bien préparer les élections, c'est contenu ici dans le document Nabiso et ils ont repris certaines de nos propositions. C'est ça le travail. Ils ont proposé quoi? Bango va proposer ni. Ok, Kosola à côté. Kosola à côté, wapi? Pour Basolari à côté, Fayou comme premier ministre. Baboya qui ont déjà Babi Bokaba. Tango président, non. Tango président, Bengaki Bango la consultation. Pour pas former le gouvernement. Baboya. Si Kabasemi consultation pour Fayou la premier ministre. Et puis, pour tout prolonger les transitions, Bango va jouer 2 ans, Bango va perdre à Kikuna, dans Genève, président Ayo Kanaye, il fallait avoir un premier ministre. Non, toqué ma élection. À Koukou, ma premier ministre, c'était, il y a un lobby populaire, toqué ma élection. Il y a tant que Bissou de pèse, nous avions boycotté les élections. Laissez-nous pas tomber. Tout à l'heure, élection sans opposition et celle qui est l'autre. Mais il ne peut se quitter qui va élection 2006. Banani Babo essaie de faire élection. C'est pas Kabila. Le problème est ça fond, il y a loi électorale, mais le problème est ça. Poste, puisque loi électorale yango. Bamandema biso to sala ki yango. Il y a eu des pèses. Yango. Yango yo yabiso, ils ont pris presque si les 16 articles biso to pesi au moins 7. Mais si quoi to préparer ngana yo oyo bango bazo bunda oya élection ba gouverneur ndo yo ngana yele lo po na pesa bango ba député ba se servir plus article 159 ndé loko bango bazo bunda babosani Kosala ndenge biso to yebisaki bango basala 158 élection ba gouverneur vice gouverneur bango balobi il faut ba député ba copter ba gouverneur. Ça c'est une aberration. Ce qu'on va copter c'est
bolingi na cooptation wana corruption. Et c'est pas une voie démocratique. Mais nous avions proposé une très belle approche pour l'élection à gouverneur, à vice-gouverneur, à sénateur. Qu'est-ce que vous proposez? Nous avions proposé article 118, Bolandela, 158. Les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces sont élus sur une même liste au suffrage indirect élargi aux députés provinciaux, aux conseillers urbains, aux conseillers municipaux et aux conseillers de secteur, à un scrutin majoritaire à 2 tours. Ils sont investis par l'ordonnance du président de la République. Eli Kolobadini. Pour éviter la corruption, on doit créer un collège électoral. Collège électoral, Eli Kolobadini. Tous les élus de la province, de la province, il y a assemblée provinciale, conseil urbain zanini ville, conseiller urbain, il y a conseillers municipaux, c'est-à-dire dans la commune, tout le monde va voter, na conseiller le secteur, constituer un collège électoral. Ce collège électoral est composant de sénateur et de gouverneur. Puisque nous avons proposé un suffrage direct, ça c'est violer l'article 220 qui interdit le régime politique, forme de l'État et le mandat du chef de l'État. Parce que sans qu'on va voter gouverneur na suffrage direct, on change la forme de l'État, on n'est plus dans l'État élitaire décentralisé. Donc comme un État fédéral direct, le gouverneur n'a azali libre, il ne répond qu'à son électorat qui est son peuple, qu'il a élu, au même titre que le chef de l'État. Et alors, sénateur vont voter au même titre que les députés nationaux. Non, ils sont élus au second degré. Il faut créer un collège électoral. Conseil électoral. La CENI doit organiser les élections à la base. Donc organiser les élections présidentielles, législatives, nationales, Mbalamoko. Et deuxième élection, organiser élections provinciales, municipales, urbaines et de secteur. Même ah oui, il faut ça. Comme ça, il faut constituer base électorale et qu'on a la garantie pour que le gouverneur ponaye na bateau azo kambabans eli à secteur nyonso. Là il est responsable devant tout le monde. Que ponaye na suffrage direct non. Là c'est une aberration. Heureusement bateau balayer na débat. Donc c'est une chance pour que topé sabango des solutions utiles. Dans le 18 points où ESA a proposé dans la loi Lukondo, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Non, on a symbole yangwana. Ok. On a symbole yangwana parce que ils ont repris pratiquement l'article mingi bisoto salagi, hein? Ils ont repris par exemple l'article 87. Tout candidat qui directement ou indirectement donne, offre ou promet de l'argent, des valeurs, des biens ou d'avantages à un électeur pour acheter son vote ou
aux membres de la CENI, ils ont une amende, ils sont punis de servitude pénale et d'une amende de 200 000 à 5 millions de francs congolais. Kanyakate. Parce que reprendre Yango. Ils ont repris ça. Là, nous sommes d'accord avec eux. Puisque ma proposition, nous sommes pesaki, biso na bango tozo kanate kako ya élection, ya ba gouverneur na ba sénateur. Na kanisi la sagesse fait que biso tozo kabango bango bazo boya ba élection. Pour battre les négociations, il faut là comme premier ministre. Examen ils ont continué, examen de l'eau ils ont continué. Comment est-ce que tu peux harmoniser le 2 camps, le 3 camps, avant des 6 camps, to likamongo avancé, alors que l'examen de G banda qui baninga musubazo boya kokota. Est-ce que tu faut continuer bongo? Il faut solution moi ils ont manaka. Solution ni. On négocie la loi. Est-ce que va négocier la loi? Mais oui, c'est ça. On a les la négociation, participation, assemblée. Mais quand la loi est promulguée, on la négocie pas. La loi s'impose. Promulguée seulement avec l'union sacrée. L'union sacrée à votre loi. FCC on suppose que la muka ba réunion Mozita kene réunion ali agambo fayu kene réunion ali agambo la muka ngo ndomba si yemoko président fayu la sans suppléant na suppléant na zalaka tezi ye fayu a renoncé qui mandat. Son mandat a été validé. Mandat à Faloulou et Zalaki validé. Pour invalider, il faut accorder un cas d'incompatibilité. Dès lors qu'il y a un cas d'incompatibilité, il faut renoncer les mandats. Est-ce que yo mato baloba oh ya kakota bala kisanga yesika ya komaka mokanda ko renoncer mandat nae parce que Mozi ne peut pas combattre, il bouffe l'argent du trésor public et ils se disent bato balingi mbok. Non, ce sont des aventuriers, maman. Tokomi Nasuka, papa Nkumu, Tokomi vraiment Nasuka émission Nabiso, votre mot de la fin par rapport à l'émission, alors que Toza vraiment la banjé belé électoral, Pécris Namboka et Zamakasi malgré le gouvernement Kokoba Kola Kabiso et Kosimba, c'est pas Namboka mais sur le plan mondial, comment est-ce que Tokomi ça la pour qu'auto maîtriser en gros votre mot de la fin par rapport à l'émission de ce jour? Bon, mot de la fin, Zalikaka. Nous avons un défi à relever. Défi à relever, Zali à 3 niveaux. Sur le plan sécuritaire, il faut des négociateurs. Oui, bazana Kampala, batiam ndembonase, batal intérêt en bouc. Vous voyez ce que Soko, mai. Là où je les ai félicités, ils ont gardé notre pays, ils l'ont défendu, Tikali intact. Le coup la moi Félix, Félix, c'est que Tilon. Après ça, Motuna Bakata, pour qui maison en Amboka, en entièreté, Bino Pebo Sungaye, Botika Mandoki. Boya, Totongamboka Nabisuna, Kimia, Molamu. Soko Bandeko, il y a M23, Makenga. Azako kanisake na simana Rwanda oui ko sala biso le côté pour Kagame atangi ndé na awane faux, il ne représente rien. Sikoyo alekibiso ake ko lukamabele na Brazzaville pour atongisa pour azala bazamba te asala milona a osala le comme côté botika bokaye bon. On a premier défi, deuxième défi ezali démocratie. Bande kunangai démocratie ezali système moko ya malamu pour qu'ils ont fait sa progrès social
mais biso nyonso tozala na culture politique, tozala na valeur ou toza défendre pour mboka na biso ekende liboso. Et démocratie ezali na élément indicateur mosusu te kaka baponami. Maponami ezali soko bobongisi loi électorale te maponami kosalema malamu te, puisque c'est la loi électorale où on définit type à scrutin, mode à scrutin, puisque ce qu'on définit mode à scrutin, le coup la biso te propose qui majoritaire, scrutin majoritaire à des tours, puisque tolingi oya kozwa azui ya solo. Et ça va calculer oyo proportionnel, plus forte reste, moyenne reste, ainsi de suite, va calculer belé et à perturber qui étude et bah élection. Puisque sans élection, il n'y a pas de komoko, ba négociation, on en a assez de négociations. To outi na Afrique du Sud, to sali, to kei na senko, mbalo yo, kaka peuple aponaka, ba dirigeant. On a deuxième défi. Troisième défi, ezali crise économique. Crise économique oyo, to koki kolonga yango, après pandémie, il y a coronavirus, la guerre il y a Ukraine, il faut biso ba na Congo, gouvernement en tête. Yango na zo bete sete et pas ya mwana mboka Samba Lukombe. Alata Kamba ceinture. OK. Hein? OK. Mukaba na ye makasi. À côté na musa. Pour tolongba tozongela bilanga. OK. Soko tozongeli bilanga te tokotikala sujet ya ba étranger. To importa quand même matungulu même te même loso te loso mabele na biso esengeli tozwa milona miso mizali adaptable na région climatique na biso tozongela bilanga tosala mosala po tolia biso moko oyo biso tozolona eloko moko ya mabende eza mabete ndenge régime eleki ebotolaki bana mboka bambongo na bango apesi ba libanais ba indien ba pakistanais ba chinois Mbongo etika na maboko la bango. Économie na biso etika na maboko ya bango. Bango pe bazonyo ko la biso. Tango biso zalaki awa. Mwana mboka Kansebu azobenga loso baboto lié licence na ye bapesi Soginex. Abesi balibani. Damson baboto lié licence bapesi Congo Futur. Nyonso wana c'est pour bapesi égal. Alors pour biso banamboka to mona passe. On a troisième défi pour l'économie. Il faut banamboka économie, il faut bino banamboka aussi l'économie na biso. Na yango makambo ya transport aérien. Tozalaki awa ba avion accompagné aviation Erzaï, Sibel Airlift, Chaber, Conti Airlift, ba avion belé Taxavia, Gomer, la société nyonso wana ekufa. Pour nini ba konzo bayaki na Fudel ba avion mosusu ba memi yango na Rwanda mosusu bakini na yango totikali sans flotte aérienne. L'état tala likambo wana ameka kotala ko indemniser bande kona biso oyo bazana expérience ya commerce aviation bameka kotala likambo wana soko l'état ye moko kokokate puisque tous a territoire monene. Très bien papa Robert Nkumu to sukisi awa to kutani très prochainement to ko le belasusu na mozindo penza makambo etali loi électorale déjà zokoba kozala examiner na niveau ya assemblée nationale ngala bino to kutani très prochainement. Merci na papa Robert Nkumu ndandima kozala na biso, merci na bino bolanda e biso partout dans le monde to kutani mikolo ezali koya tika etenzambe abenisa République démocratique du Congo.
Ok, merci.